député où il y a le peuple était dans l'assemblée, dans la plénière, chaque kenda tourisme. Nous continuons à passer poste, nous ya munene à jouer les causes de famille na ye a pesa poste, chaque cola na famille a passé. Te faut li bandi sambongo ezala pota, li bomo sambongo faut ezala kibeka, matama sambongo faut ezala maké. C'est d'abord pourquoi comme bayanga fier. Il y avait un jour, papa sans souci, yaka, mon fier bo yaka non, yo faut la yanga fier. Ngai na buto ebiso, maman pembele pesa biso ba faveur, c'est-à-dire ozaki na opportunité ya kokutana na mutu tundi na otolo ba, ozaki na facilité tomso ya kokutana ya Charlie, ozana facilité ya kokutana na papa Masasi, ozana facilité ya kokutana mama Linga, mais les programmes ezaki kakande et le ko bezo tourner parce que so kende so yebanate. CPP TV officiel. Et voilà, bandeko nyos bozolanda biso de partout dans le monde, en tout cas na lingi bino ya trop na linga bino makasi abonné na biso nyos Yakin Maboke TV officiel et pourquoi pas na mupandi na biso pe siko na CPP TV officiel bino ba onon bo s'abonner te bo s'abonner ko bo s'abonner pour bo rater mamba kitoko. Hein? Et en plus, ceux qui vont s'abonner, vous avez toujours l'habitude de regarder la cloche à notification, ou cliquer kawana, tant au compte va bilo vous avez toujours le premier, bien la première il faut recevoir ba émission na biso, ba film na biso, maramnyoso, oh nyoso malam to bongisi la bino to côté la bino na kata ba chaîne na bino. Merci beaucoup na maman Charlène la plus posée, bobi motema ya kundi bilele mes parents que j'aime beaucoup et merci beaucoup à toi aussi Trésor en direct qui est derrière la caméra. Trésor Ndinga ya bandinga, merci beaucoup pour na image ya kitoko oyo pour na musala malamu oyo osale la rabiso nakati ya CPP TV officiel et puis na Kin Maboke TV officiel. Toza wana na kati émission na biso kaka ndenge tokendaka nango malembe na kimia mbangu te na ba invité na biso parce que na partagera toujours plateau nanga na invité et là je suis avec Yanga Fier na évité Yanga Fier ce qui peut fier ngo ezala ya nini toye bango kaka ensemble na bino toye baba source vie professionnelle na ye vie privée na ye to redécouvrir en kaka na bino parce que nazalaka na bino sans bino biso to continuer musalo kitoko te sans bino pe to avancer te chaque fois ba remarque moi ba commentaire o nyonso bokome la rabiso et comme la rabiso et comme parce que tout temps nyonso to aura vraiment temps to aura temps ya ko tanga ya ko rédiger ba message nyonso o écoute la rabiso alors Trésor Ndinga soki déjà c'est bon Tozo déjà Yanga Fier. Bonjour Yanga Fier. Bonjour Yanga Ndeko de Chris. Bonjour na bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde, na Congo, Afrique, Europe, Océanie, Asie, na Amérique. Donc bonjour, bonsoir na bino, ça dépend ya air au bazolanda la biso vraiment na lela bino ya trop. Vraiment. Yanga Fier, c'est un artiste comédien, humoriste. Malheureusement, le lot vraiment tombé na poule moro ya mabe. Donc ceux qui écoutent en 10 000 émissions, c'est parce que déjà ils déjà proclamé que to yambaye, mais sinon to ekokuta ba désagrément moko na katanda kunaye, ba côté là qui est pas ba miyibi. Donc ba yibi nyonso ya nyonso. Donc comprenez que ceux qui na bi nyonso bino boyebi ka ba quartier na biso to vanda ka ba mapango ngo donc to éviter malgré tout à accorder biso quand même émission. Merci Yanga Fier d'abord na présence sayo ndengwe ou répondre à l'invitation na biso malgré onyo c'est comme elio to tiki on kana maboko nzambe parce que to éviter a ebi pourquoi à permettre mambo onyo c'est comme elaye. Un mot pour les fanatiques. Oui, biso toza bana nzambe Bible joloba na ba circonstances nyonso to kumisa nzambe na ba circonstances nyonso to kumisa nzambe donc oye komela kinga lelo ne ba kaka jour mutakufaka ayibaka te j'étais surpris ba kotelinga na ndako ba juif vraiment o singela ki bazwa
et le coup là où ils ont boulot nanga où ils ont musala nanga na kokaki ko boye émission pour ba yibi ngai nde Monique na habité na répondre à l'invitation il y a des Chris je crois que mo monaki donc au télévision au ba téléphone na minute même bateau tout ba na posa ko na posa ba lukanga ba zonga na nzela téléphone o zonga te donc fona ça ba sim blanche fona luka sur ba téléphone pour na zonga actif donc na pesca le coup mais pas nzambe yango moni maman Charlène la plus posée motema ya kunzi maman Charlène la plus posée motema kunzilele donc nayebi ke ayoki aza mama ayokaka nayebi ke ye nene wa nzambi pe na lile ayoki mon vieux Eli Lukuni Gino Lukuni Flori Lukuni na kati ya France bayoki na côté ya Canada mama Gelti Luce ayoki Nancy Massamba la fille à catalogue Abel Bolokumu la canne à sucre donc mauvais junior bondé na Dallas donc bayoki yoki na bango l'international Mukoko Batezadio na Maroc l'international Georges Moutanda na Zambie na prison Léopard Fessé donc l'international star nabino artiste nabino ba côté là qui est ba jouer singla qui va joie ba azongska le coup mais pas nzambe. OK, en attendant ba onyo so ba on a besoin de contacter Yanga Fier en attendant un téléphone en attendant mon numéro est affiché là au bas de vos petits écrans alors n'hésitez pas de me contacter de nous contacter pour na Yanga Fier en attendant que aluka elo mususu téléphone mususu mususu ero se communiquer na bino ba fan na ye alors Yanga Fier lelo tozo betana no masolo no ya carrière Yanga Fier depuis bandi musala na ye Yanga Fier source ya musala na ye eloko nini tinda Yanga Fier asala musala théâtre est-ce que Yanga Fier azalaka na ambition mususu ya ko sala na vie be azalaka na ba projet mususu ya venir ya vie mais à se retrouver na monde de théâtre ndenge ensemble na batu ba fan o bazola na biso to meka un peu koye ba source ya Yanga Fier. Oui, Yanga Fier ezalo kona ndenge nzembo moko redi ya misa yembaka tanga bo mwana na banzaka mingi na ko bala mobali mbongo donc c'est-à-dire na ba vie na biso to vivaka tant que ba africain et précisément na ba mboka na biso wa tozaka na ba lignée mususu auto penser là ka que non l'habitant mususu ezala boye mais nzambe pa se prendre biso na ba façon na ye ngai premièrement quand j'étais petit dans ma quartier déjà dans avenue déjà il y avait des gens ba yaya ba maman on va dire que déjà que mon nom zalaka comédien parce que dans zalaki nango déjà inné quoi et puis le ko nzaki déjà banda ko botama donc quelque part na mona ngo ezalo kola maloba ya batunde et kokisama na kati nanga menga moko personnellement je visais d'être un enseignant donc j'ai visé d'autres choses donc tant siko na komo mona siko yo posa ya musala ngo pende komo mata posa ya ngo donc komo bosana ba makambo soso ataka na kenda tiba ISP je suis un géographe je ferai de la géographie na kotangisa bana na kofungola bana matière na makambo etali géographie mais Dieu lokola bongisa ki destiné nanga passion nanga yo ezalaka ya théâtre et puis na fanda premièrement maloba oyo bato bande ko ba gamona ko la comédien et puis deuxièmement parce que à l'époque na bandaka na ba journée culturelle na bandaka kosalanga ba show ya école moso ba école mo bazali na préparatif mo ba benga déjà bino pe bokoti bosangana ba élèves na bango bandi de ko luka biloko kosala mona nga wana so na monika ko tona kopesa boy na pesi boy ti na ndenge maîtrise ya musala ezwama lelo ya komi pe Yanga Fier et na ebiki lobi nzambo amemanga so musika koleka. D'accord, sikoyo tango yokaki posa wani mataki yo busala musala théâtre o pensa ki d'abord na moyenne na groupe nini o okende pona ba formation wana donc pona nga dina bande na kaka na ba école wana je ne pensais que non bazana kaka humoriste moko boye o bando zanika na matière mo boye c'est ça na ba spectacle surtout et il y avait un ami à l'époque je crois bah 2004 ndé soko monta équipe na ko solliciter ngai no koma penda ko sala théâtre penda oyo penza ya nini
ça la groupe na biso il y a église et ça la groupe et église tu ça la groupe église papa to yo ka sango ke mama pembele a fongoli groupe to sunde le groupe na biso église mbango pa mama pembele to pompe mama ndinga mususu bozaki président ngaya join aye allez to sunde so donc ngala président to sunde le groupe oh to kina biso to komi wana pe mama pembele donc yebi kara ba mère asari na biso apesa biso ba avantage ba faveur asala ke na biso ba opportunité ngo zaki tam susu aux en facilitateur ko tana tam susu na président Charlie na ba ya sele masasi vous tourner ba biloko mais biloko ngo bozo tourner place ekendaka bana kati on a posé la visibilité, on a la tête côté moi na bega moi na nga bozaki na chaîne bazo la cabine ka mo digital tous un espace mo ni chaîne boy tous un espace mais bo tournaka vous tournez pour moi na non ko zela mukombo so azanga mukila mabe donc ti mukila on est botaka surtout ka pe boye Neto qui kolongwa to sala jet set na biso moko chipinga balonge na bayaya donc groupe moto sala ki wana na boule chaîne mo beto jana super chaîne yango mais qui sinde ya biso nga ise ki adjoint président donc so yi siling bongo bandola la pana nde ba okatela nga konto ya asanga bandu ko kita déjà écoutez combien ça ba calcul wana boza mbongo wana na mito bana ko oui Golia matame vimbanga siko matame zo vimba mais progression exact je suis mon enfant to baluka ka esika moko boza ka jouer rap et koka bozo mo miki ngo ezaka insuffisant et sunga bino ba bomela maboki sunga bino ka moi eloko mo ya fufu mais sunga bino te ke noto musubo élargir relation na bino bo élargir musala na bino. Dieu mon aiko fana na bi non je ne peux pas continuer comme ça ya faka tongo mo boye wana kangi bisaka nga wana na nzela ya oni ya bien ngoni pose ce qui pose si je me trompe pas allez na repère il y a pour le mal de vie qui wana salipete c'était makambo tout c'est bon jusqu'au pendant que obanda kuna mera kainga ba yo pesa rapport na ISP kuna na kenda classe te le bagum isko kolande te mamnyo so banda sala na banda ipe ko na classe na okepe ba stage na kepe na tangisi pe parce que na obeta pe bale oh na obeta pe bale na jipi kope don bosco pe na Lubumbashi mais suko na banda ndinga disco théâtre ndé penza banda le kangami mère balobi non tu dois être ba mère as enseignante papa kuna major donc zolo bano na munduki pembeni donc na mungondo pembeni donc fotanga kaka mukamate mwaka mo bomi mo une semaine mo tsobo maka une semaine on kenda plein ko ISP ba tango na biso wana ya tango na biso wana ba 2008 2009 wana ba promotion na biso et arrive na bo banda cours penda 8h ti 14h30 chaque jour pe so ba tongo ba ti ba 3h ba heure ba repesa gani et si la première fois na mon université soko kimi ba condamné ba peso punition ISP wanzo mon tellement tu na auditeur mo limité biso na département na biso ya géographie j'ai souvent à l'époque on a ba géographe na ba zaka mingi te tu vois chose ça te absence remarquable oh no kende kaka ti ta na ozo kopo moko bona betu Lubumbashi na ke kopo choc simbite na zongi de na ko profiter sikoyo na se poser siko na théâtre na kende na groupe ya nouvelle génération ya papa Ogi de na vanda na ngawa pas vie simbara te na biso tu mukamate mama chunga nyumba mama Vanessa oui nzabe peme je t'avais pas peme beret rouge et on va pour la immortaliser les autres là tu vas zonker mikolo pour voilà ok siko yanga fier première fois que tu les gars na TV même on ande na c'est-à-dire on a un cas normal na mona na un cas normal hello mobo luka kasi ko sala na normal kaka normal kaka
mais sikoyo parce que toto leka pena baninga to bana biso leka pena chaîne mo ba 2007 wana to leka na biso pe mais et puis kaka les ordres sikoyo bena na linga ina fan à l'époque mandefu pe zate ponga bandika théâtre na tonalité mbala moko oui parce que mandefu zate okenda musu groupe mo zaka na veille na biso la nyo théâtre bando leka pena chaîne mo boye ka ya Kongo kino obina boye me batala siko aspect physique obina mwana obina kozata papa Christian wala bando tama bilora mwindo botaka kana bilongi bana ato chango mamla obina maboke ya kala wana wa nani ba vena biso banda ko tia wana vraiment siko yibika ba mama ngone et développer nango lelo bado permettre pendate mais ndambe kaka sala ki faveur na bandenge ba mystique na ye apesika nzela deto ya pikaka mali na yesu. Voilà. Abonnez-vous à CPP TV officiel na yakini maboke TV, bo s'abonner, bo partager ba émission, bo like kaka, bo commenter kaba suggestion, bo komela biso ba erreur nyonso ba défaut et tout, toza wana rapport na ko bongisa, toza na papa yanga fier oyo aza invité na biso ya journal lelo. Siko yanga papa yanga fier toyoki nyoso lobi baton nyoso passé na théâtre ba maramyo sokutani nango et lelo oyo tokomi na monde YouTube parce que babi monde YouTube ne makambo monde YouTube ebimisa mambele zo bimisa ba talent kili lelo oyo toyebaka te mais lelo tozo so ba découverte ya ba artiste bazo maintenant ya basna ya mibali concurrence c'est comme une loyale et comme il faut bêta batala ba sepela na yo okape bande ko na biso batala biso bazala so ba sepeli na yo ozanga pete kozwa mo eloko mo code siko lelo évolution na ezande. Ouais, c'est bon d'aller bon parce que moni biloko ezala so qui est adversaire azate au mona yonde kaka mais le ko la mo ba adversaire ba sunga biso pe yango mona na mystique a fourmi ton na fandi na bi te foli bandi sambongo ezala pota libumu sambongo fo ezala kibeka matama sambongo fo ezala makeli mikolo est-ce que tourne zo taquer sur les plans politiques oyo bongise sur les plans politiques taquer ba konti soko konji moko ba pesi poste moko ya likolo ajuba membre ya famille ya ndoki bakanga ba poste bien c'est ka wuta na via passe. Oh, c'est comme un bolo. On a tel comme un mouton. Yanga Fier, d'abord, pourquoi comme Yanga Fier? Fier Nangaït, Yayote mais Yangaï. Non, parce que quand je vois Yanga Fier, je fais directement allusion à papa la bissonnette sans souci. Hein, tu vois un peu? Papa sans souci. Non, on a déjà. Image qui n'est parce que aux autres na balignement kana bango non ngai na buto ebiso mama pembela pesa biso ba faveur c'est-à-dire aux agina opportunité ya kukutana na mutu tuni na utolo ba aux agina facilité tamso ya kukutana ya Charlie aux agina facilité ya kukutana papa Masasi aux agina facilité ya kukutana mama Linga mais les programmes ezaki kakande et le ko bezo tourner parce que sokende so yebanate parce que ngai bon ton manda ko la wana talaka ko beta bale 6 na lingwa la wana le bomba shikuna ko to moi ko lo bate taki ya moso vandi ma fière mo bo yaki jogo est-ce qu'on a même kango na musala il y avait un jour papa sans soucia yaka mon fière bo yaka non yo faut la yanga fière bon il est quand même dans cadre ya ba ambiance mais après sa mort ndesi koyo na esko kovanda te maloba muwei na zwango siku pona zaka kumba pape gogo OK les kina ba horizon 33 ba chaîne muso bele na kombo wana mais la mystique a formé na ba muwei yelinga na ndoto pa na tango ba mo en exercice ça qui passe pona ba remplacer mais dokola yango yaki na mama nango ngi pesa vega olala ngona ya mais Mbappé ouais grâce résultat nango positif par la grâce de Dieu oui vraiment est-ce que inspiration ne utara ba création na wana sala wana nzambe yo la liga la mbi nzambe na logo moko ya Charlie bisanga esinga alaxinga vidéo na ngamo na talango na kabinda mutu moko atindela ki tala mutu abina finga yoko na biwo azaka zoba
abile premier année moi nous de sali loko boy un artiste a se focaliser na loko a salité donc oya sali amona ngo déjà et s'il a luka siko yak les passe na fanda yango c'est-à-dire na vanda des fois pour na la temps na la 2h 3h na luka ni na ko sala oh non na bimisité na kende ni na ko sala si ça genre tala baninga na tala ba position na bon ponga na luka na potisa yangai asala yango donc donc toute inspiration vient de Dieu malgré et mutum tazana ndinga lokela ramusana parce que izala wa ilangat izala wa zamba donc ba lion bazali ba mboloko bazali donc mutum tazana kanda na ça dépend ya ndenge nzamba tindilile na et puis que lelo oyo ba papa niveau ba vandisa otala ke ma viokela zawana ya Charlino ngi vidi lo kangi ko tena papa lianza zawana ba papa baza moi belé siko yo moko tango kutana na guerre na terrain na ba papa wana et collaboration na yo apporter la garone ouais ça la bien collaboration na yo na bango ya apporter la garone ouais ça kana normal implice ya bango na implice na ngai parce que moto akoka na nyonso za la raté c'est-à-dire sengo kaka ndi za la tamsusu moni tamso vandika papa m'a vioqué le monde abanda kota la boy les loups avant bima à place azala ki singa yanga faire comme la ngai je comprends le suko ça ramo ba sentiment yango wana ba bien moko boye o vandi boye ya Charlie mo pe atali statina yo a commenter ngo pe s'équiper je comprends pardon est-ce que bien mo ka indépendant sala nga penda yango wana parce qu'ils a facilité pesa mena motonyo c'est-à-dire poser un loko po bato bazana loko ba considérer so loko ezate ba considérer c'est ça il faut aux années loko po et ben d'appel loko donc les balobarati hein nzambe atala libanda mutute tala penda kacha mutu nazo tena ça na enfiler single nzambe atala ande kacha mutu mona kati nde mutu déterminant nazo pour ça single c'est vraiment zoba mais oui parce que na moni obinza batala kata mundo tombolela ma frère tirenga ça c'est omi c'est à la partout non mi c'est à la partout mi c'est à la caméra et t'as na ba micro na yo na ba questionnaire na yo ok papa yanga fier rebandis comme ça là na et le roni lo betara liboso penza o eza ke soko leka et vandisa komba yanga fier na humour na ya na chocolat mata coin liboke la meilleure tel du monde yo qu'on a ba publicité chocolat mata coin na soko lo ba eloko na liboso na yaka nango chocolat mata coin o betango soko na ndenge yo pesela kango mwana nga za tellement mobulu ngane ba ndo simba te kuso na bengane na ndako na c'est liboke na ko benga na yo na ndako na nga salité te bien ko za mwana na ngai mais toka mai na pompi kota na douche chocolat mata coin Dete yo kana banjembo chocolat mata coin. Mais yene liboke la meilleure tiel du monde. Oui yo kango. Ndesiko moko sko eloko shwe zongi sa penda video na nga na ba panzi mama biloko ase. Yango pena. Ba uchiko binga ngasiko yo. Ba uchiko binga ngasiko. Ba panzi mama ne bino ko nyesa se. Oya songo ya basi nini oya songa. Iloko yisonge bose saka nini iloko yisonge oya bino bose yisonge nini nous copains talent quoi nenga batekaka na zandu wana bapekisa bango koteka na prince pona ba bien na bango na goudron quoi nenga da makanise ki musika batu mingi makanise tant la expliquer kango sikoyo na jouer ngo pona ko travailler psychologie na biso ba congolais c'est-à-dire nga sona lobi libo taso na bali boko mais yo de kuna lo kwa zuma tamoro mombe wana yo kuna na ndana mamso ya itanga pela zaki mwa mukendi sinza njembo frère Emeka no ayemba nzambe zwana yo lokumu yo bongi na kembo mabolo ngonyo sengumba milayo minoko nyonso etata mamona oh bon alors maman la kine mabe tu tapes na pointe oh c'est oh quoi les réalités voilà so muto yemba mais à caler place moko yo kangi wa longo nyo sengumba melayo
minoko nyonso etatu. Mais là, comprenez bien, c'est parce que vous allez toujours le fait que vous comédien, faut na bête, non, même pas. Oui. Non, même pas. C'est-à-dire. Bino ma bébé comme ça on le voit. Non. Public inde et comment quoi interpréter na ndenge nango. Mais yo ça lango public qui interpréter. Non, c'est d'abord penser maman bilo. Parce que na boy normal yo revendre la beauté au créer le roman sans que les cas inaperçu. Non, c'est-à-dire et ça na conseil na casa. Il va penser maman bilo quoi c'est. Mais yo mo bi keton lo. Ya songe o nini ya basi ya bino songe. Bola ta ba talon, mon copain. Ça dit nga ba teka kana ko on ba policier ba ye ba penser na puis non expliquer na bi maman vanda ki boy. Policier nzala ye. Ça dit panzi ba ma papa wana mama sko somo wana kokakite. De crise ko tina ndako. Jambe trésor ndinga. Ora mutunu yanga fier. Maman Charlène, yanga fier yeyo Donc awa vraiment tozaka une exclusivité car ya yo car na yo. Et lelo papa yanga fier. Tozomona lelo musala na bino ndenge zokende. Bamarambo kili bozaka bolali bolamuki kuna babaka kimbas bolali bolamuki kuna babokela ki malade bolali bolamuki kuna baswana ki kuna soki ba bilona bino soki ba nini babenga ngo ba actualité nini ba buzz bo créer ba bilona na bino mona teke lelo bokoma bosala sumu sala po bosala tindenge bonda ko sala liboso ya ko édiquer mas ndenge bolo barabino moko mais comment kaka trop buzoba ndetiani buzoba na mino bosala ka ba malade ba mutema mabe ya kuboka na bango ça nango normal c'est-à-dire même la vie normale to expliquer to on a ba très égard na bisa bango bofo na ngamo zani ka chauffeur mais ba bateli poisson je comprends c'est-à-dire tant toujours vivre parce que na bisa banda sanga soko bosani ko zakana banguna yeba ko za muta okufa donc tu vis tant aux gens la moka déjà il y a na banguna ça dit banguna mususu babenga bango les ennemis d'hasard ça dit tant mususu po cheka mo gabelo no yé pas koko somba nango na yokeli ya yoka jalousie kana nenge fandi mami balé yeboye o koto yebo tant mususu pas ko ala na mbongo somba zonkion oyo mais tant mususu ngane na bende na ngai bimi mo likolo mo makolo tsali mo chocolat mo boye jalousie mo bembesa nini eboti wana donc photo yeba kango andero ya musala tozana ba ennemi na kata misala ba ennemi bazali donc autre ko sala ka geza to se prévenir kaka to ba comment vivre ya musu super joli pour to musu na ningi na ye libanda na ba compte randi na ye libanda ba rendre parce que entre nous il y a des gens musu pe ba musu ba sala misala ko pour na base ta musu abi que au moins ça mutu mais ça ni na kota kana lingi pour na za star pour na za boy je comprends so moi pe mutango oh yo boteli moi so yebi na malamu to yo kaka yepe jo pour moi éviter peut être na fête moto utiliser mutu muwe poti na ngai kaka musu pour exemple ko bon pe musu pe balinga ko mona mo pasi masangeza te star kaka ya ko yeba ko sala ka batu mabe mais maîtrise za raté bo so makopa masango zo mela menjoka kaka batu osaki mabe ndezo mena bon ba c'est le pe poison je comprends donc ba compte à rendre musu to zana ngo libanda yango ndeko mo bisanga moni mini bosa misana bino bo soko za kaleka mamutu te ata babwakeli yo mbaswa ndenge ni ta babwakeli yo pese ngo au moins apeko joie te mais so ça qui tam sumo erreur mo bo yo po yina ki mamutu mo ça ko fongoli porte malobi bino loko ebo misabino ra basi na mbongo non biso ka te mukile loko ebo ma mo mais na ba ula je mona mo ba wela bon na monde ya ba artiste oya bat misusu wana eza mam na bango mais na ceinture na bino yo mo ebinde bino bo vivre muninga ya ebisio ke nga mikolo na obeta na mère moko mère wana au libérer nga ba 1000 kutuna carte na ye na otambola nango yo kiango oza mposa yo pe komara ya yo pe baba ndo sali lobo après ko ebo misapino après yo pe o sali magam na oke yo pe olingika ke loko wana ya muninga koma ya yo bon o basala ngo batika donc vanité de vanité tout est vanité hein donc botika nyos to sala ra o ezana ngo pamba donc to bongo la mitema olingi mosa muninga ekoma ya yo olingi mbonga muninga akoma ya yo donc il faut sala effort ya kotika makambo wana eza malamu te ya yo te donc ça l'effort luka pe ya yo moto mesana ko landaka basa baninga yo moto mesana ko lulaka biloko bato en vie
nde ezobomisa biso tosala mosala na biso to défendre art et culture na biso nde nauti na ba Cameroun bamboka mosusu nauti omonaka no baacteur baza na souci moko boye ya kotombola culture na bango baacteur wana baza koenvie biso je comprends soki eloko eza ya yo te ya yo eza ya yo totika donc eza vraiment malamu te tomonaki na libanda na auti loba libanda omonaka no bato baza na souci ya kotombola culture art na bango il y a des comédiens au bazaka na bamboka bapaya ba étranger ba respectaka biso po bike no biso nzo ba modèle na bango mais lelo bango bazo bénéficier plus koleka biso biso bomana ba $20 ba $30 o baninga ba ozo ba $10,000 ba $20,000 voire même ba $100,000 kaka na ba sala o biso to sala o vous comprenez donc changeons nos mentalités et puis boire mikolo pour ça la mopoane tout le to gagner parce que vous avez gagné bien à biso to marba tongo to yaka ba tournage pourquoi pas lobi pe mon guette ah mutu tel a tomboli mo eloko mo mutu tel a sa activité mo pe oyo et ça peut bénéfice ya mboka. En parlant des cachets car ndenga uti koloba sikoyo balobi musala na bino ka bino mombo bebisaka yanga fier maman Charlène na ko benga wa lobi yanga fier naza na posa au salela peut-être film bebisi ah maman pona sala on a ba condition bien et ça peut-être $1,500 solo lina yo mais tango ke pas muninga na yo ah merci pesa ngata 200 na sala na ngambo place wana parce que bo bunda na ndeni entre bino en tant qu'artiste pour le kano ko bongisa no ko pesa na valeur non na musala na bino parce que bo ekitisa bino makasi to kuta déjà eza déjà bandana kaka la ti zo ya ko kinta mabe wana ya musala wana eza na mona batanga biso te e bandaka déjà to ko kutango parce que biso ba to ko kutango tant to timbela ngo pour tout to sala comment to ko écarter ya bo sala ndenge ni po bo bundela ba valeur na bino donc nzamba sunga kaka l'état na biso nano gouvernement na biso ministre na biso ya culture art pesa biso dans nos positions mo ba assurance mo parce que mo ba air biso to sala assurance ça na ngote to sala kaka moi dans so ojuma muki mo bo su mo palais mo famille mo nini mais ba assurance ça la raté ça dit ça so gouvernement ça ko assurer biso quelque chose au moins que non to se retrouver mais bozala na koloba mamba assurance wana bozala quand même na ba nini babenga ngoni l'association a bien ezalaka na honnête boza na ANTPC toke non na ANTPC te toke non na Sokoda est-ce que yo déjà zo temps ya ko kende ko sécuriser ba œuvre non na Sokoda to mo ba blaze bula kutu bazolela na mamba ba Sokoda na ba télévision ba Weranson ba nini c'est-à-dire yango to lobate nyonso wana il faut kaka et senga ka likolo po kitati na biso donc ils sont ba niveau na biso te donc likolo vraiment ba ordre moko boye ce que vous dites au moins que biso pe na cette osani to respecter en so na bi ke ya Sokoda futa ka pena mutu mbongo normal par rapport ya ba œuvre na ye bonga na lingana bomba na c'est caché pourquoi o ka pena pena na sécuriser ba œuvre na ngai d'où on a courage de pour américain atokeite ndengi moko donc ils en ont sérieuté nzamba sunga kaka mama aïe et voilà ezala ki bongo vie professionnelle ya papa yanga fier directement là je fais des big up à Tiga Kamanga le brésilien donc balobi entre nous ça se passe comme ça la star la personne bambote belé place aux alliés Trésor Ndinga, j'espère que Oezaki vie professionnelle, il y a papa Yanga fier déjà c'est bon. Si quand on a la deuxième rubrique qui a vie privée naie, to yé bapeli sous kati parce que biso atolba qui soto yambio, photo yé ba kati nyo soti na source. Et alors voilà, oyo peut-être etikali tozala toujours kana posa na ye na cas de besoin ya koluka toujours ko solo là ou etali carrière professionnelle na et alors il y a faire to koti déjà 2021 na mono ye na ba innovation sika hein ba biloko beta wana mais oh, projet à venir il y a musala na ouais bah projet ce qu'ils a dévoilé c'est qu'ils a sous projet sauf que bazala calme surtout na niveau ya musala nzambe ya azo baksane azo fongola mutu le roi il a mettre inspiration nanga donc bilé ya bien ça na liboso donc ce qu'on a dévoilé projet c'est quel long projet et ça ce projet d'accord c'est bon merci beaucoup toko takasina deuxième rubrique il y a vie privée na biso. Alors c'est parti avec Trésor Ndinga. CPP TV officiel. Vrai nom ya papa yanga fier. Jika Jacques Kibulo. OK.
Au bottom de Kinshasa, province, Nini. Né grandi à Kinshasa. Ah, d'accord, na Nini. Né Fonatuna ba parents. Année Fonatuna ba parents parce que na tia ngo kate pour kanga âge ko fêter ba anniversaire les a ko poussa mbango na ko kufa. Na tia ngo kolobota moyebi. Na yebi on dirait le 3 décembre si je me trompe pas 1900 quelque. Si je me trompe à partir de 1900 quelque. Mais na bostami le 3 décembre 1900 quelque ndé mutu kiminga. D'accord, fils de Papa Justin Kipoulou. Et maman Marceline Dinganga, Mbaki. Ok. État civil, non? État civil, mon père est militaire. Célibataire, marié. Mon père est militaire, mais moi-même je suis civil. Comme on le dit, état civil, là, civil. Il y a affaire à nos mariés, ceux qui ont bali boye pour les canaux na YouTube, l'internet, ceux qui ont bali boye ba nango. Ce que l'inga ba qualité ba sendeni ne beaucoup tanango pour na libala. Il y a caractère malamu kaka. Azaka caractère malamu. Banga ba bokilo, peto saba seme kinayo, na lingi ozala gentil, kisi alibala e, boto sie. Ah d'accord. Bana combien? Zana mwana moko. Et lelo soki aussi chancier pour bota lelo bali oninga ko bazana bana combien? 18. Nda papa aboti ngai guerre ngana papa nga otikele tante ye ke ale ka 18 alinga na kangele misu na 4 na 18 yo mutu na ko bala ye ba ko botela nga 18 enfants. Tu aurais déjà moko azali c'est que 17. Non hier 19 18 na tanga na on zo bala kala mingi te on zo bala ali maman kona 19 na clôturer. D'accord. Bien ka pona robota e ka 18 na maman moko. Plat préféré nanga? Plat préféré nanga? Oui, je suis grandi dans une famille oyo les alaki bolia c'est leur choix ba parents. C'est-à-dire à l'époque, ceux qui m'bongeye, bolier, ceux qui m'chakamade soye, bolier, donc yango wana na kola siko na culture wana. Parce que ce que poni, obi ke ngai na lira eloko boité olali penzala. Ndi na koli penda bongo na zaka vraiment so eloko ya malamu na moni na nga na sepeli je mange, sauf que ba biloko ekota ba mwamba ndi na koka ngote. Religion na yeni? Je suis religion Kitendi. Kitendi. Je suis chrétien. Ok. Yanga fier. Né de nouveau. Eloko nino yo sepela na honte na vina. Eloko na sepela te basala. Eloko na lingaka te basala ngai. So na yo talo pisanga biloko na lia. Oh. Bakolisi nga bongo te sko etikala ngai. Na so na yo talo mais vous pouvez s'en mai na kene ke fufu mteme beba ngai. Ce que l'on est sepeli sa na vie. Olbi? Et l'on est sepeli sa na vie. Nde na mona abino. So la moni Christelle, na moni Trezeguet, na moni nani brésilien abiso Tiga Kamanga. Les Brésiliens, na sepela na besa nzambe merci. Pesa biso mobali ya pembe na famille donc les Congolais brésiliens, les Congolais brésiliens. So na moni maman Gelti Luce, na moni Nancy Massamba la fille à catalogue, na moni Fallon MDK na Afrique du Sud, na moni Junior Kialunga, na moni Yenene Wanzami motema mama Katika Lemba, na moni mon vieux Eli Likuni, na moni le vieux Roger Makanda, l'espion de Londres, les grands espions de Londres. Bango wana pela so na moni sepeli saranga makasi na moni sous les grands monarques, la monarchie absolue, père double na kata France. Donc ça ranga bien makasi, ça ranga bien quoi, surtout la moni maman Charlène. Donc ça ranga fait sou bien. Motema kundilele. Et là on okutana na ngo na vie na ho ya pasi o lingata un jour bana na ope bakutana nzela wana. Non nakutana eloko mo ya pasi te. Non nakutana eloko pasi te ya pasi nakutana ozaka nde bakotelinga na ndako bayibinga ba biloko ba téléphone ba télévision bilamba et puis ba oui ça qui est important ba passeport mbongo
Donc on kaka nde ya passion pende junga penda parce que ngai na koli na culture moko boyelo ko lekela ngate na yebi que tout peut arriver sauf rien tant qu'on est en vie. Oui. Voilà. C'est bon, on peut se dédicace noyo et puis tout coup. Après si ka bambote na bato so balinganga ba faire na bino ba côté la qui est ya nga faire na bino ba menonsa qui est mais sauf que aza en vie ba juka ka oyo mutakoki ko somba na bi que na makasi les vieux Roger Makanda l'espion les grands espions de Londres télévision gozonga na makasa ya nene wanzami mama katika lemba maman Charlène na biso surtout maman Charlène tozoga bisinga maman Charlène azotuna yo makasi maman Charlène atuninga peka na moment oyo téléphone ezate na moment oyo TV na ndako ezate na moment oyo bilambe ki Fallon MDK na Afrique du Sud, mon vieux Junior Kelunga na Afrique du Sud. Donc mon vieux Eli Lukuni, Nancy Massamba, la FIA Catalogue, Abel Bolokou, mon maman Geltilou, c'est mon vieux Junior et mon pasteur Christian Kaboulou et mon berger Manassé Matondo. Wana pena ba yanga yi papa Lievin Lukuni papa Mongo Boyo ayeba ko préparer bana na ye donc ma jolie Lukuni Lorette Lukuni donc famille mobimba pena na poto na pesimino vraiment ba mbote ya trop jalo kola muyibi moko ayiko yiba na quartier na biso matidi kolo akati singa ya courant liboso ko yi mettre jabo la mona ye enta abi asoki na gangi muyibi akosala nini akopaka tambango maître ye achaka kiti nena sia béton te atie muyibi akati singa liboso akati ya misato alinga tele makaka boye atala boye maître vimba kaka na se muyibi amoni loko kosala taka ya maître pia singa wane na kanga maître chez kitawa akiti maître tuni na bele la bato na beta yo 3 makofi au fefere nini muyibi donc maître za yemoko soka betinga 3 makofi na uzala sauver c'est que na pona nga makofi kana abengela nga bato ba yebele bakoki ko boma ngai maître bandi premier coup muyibi ameli yango deuxième coup muyibi ameli yango troisième coup muyibi yemoko abeleli muyibi basinga quand il faut que tu aies bango bango merci na bato nyonso balobi libandi ezanga mbongo eza pota turo eye député o ya lobelaka peuple te na assemblée na plénière chaque kenda tourisme mukonzi moko oyo batie bapesi ye poste moko ya munene azweleli kozwa famille na ye apesa ba poste chaque akola na famille ya pasi suite ezali 3e saison mystère yanga fait réseau ya balobi tant musube ko ilanda mukaka bo s'abonner massivement mon vieux Eli Lukuni l'avantage bo s'abonner nene wanzambi bo s'abonner maman Katika Lemba bo s'abonner bino tout vraiment donc chaîne na biso vraiment yango bo kwando mona monanga ba bisou na bino CPP TV officiel. Et voilà, tu comme une émission la émission na biso tozalaki bongo na yanga fier artiste comédien to comme une émission na suka bon j'espère que boyo ki ba doléance na ye à toute personne oyo azana pour ça à aider à soutenir ye na épreuve oyo numéro nangeza wana parce que jusque là non a eu moyen de communication te alors beau contacter ngaka na ba numéro wana eza affiché wana Maman Charlène Azawana, Batunyo Sobazawana, message Nyo Soborokoma, Onyo Soboroloba et Kokome la Bisso. Alors, Trésor Ndinga, merci beaucoup pour l'assistance, pour l'image. Laure Maman Nakindo, merci beaucoup pour l'assistance. Tiga Kamanga, Balobi le Brésilien, merci beaucoup pour l'assistance. Et Bino Nyoso Obo, Landa Kibiso du début jusqu'à la fin. Napesi Bino Bambo Tebele, Bozala bien. D'ici là, Tokutana numéro, c'est que puis n'invite Sika. Merci beaucoup, à la prochaine. CPP TV officiel.